makasi na ngai na bitumba ya mpwasa na ebite mokonzi na biso ya mboka papa na biso papa Faci mboka na biso tokotambola ka boye mboka na biso respect zate tosali accident mutuka nange sali accident na évêque mukuna ba privilégié évêque mukuna ba remettre évêque mukuna mutuka na évêque mukuna apesi mbongo ba pesi mutuka na ye mais évêque mukuna mtaseki na tort atuti ngai évêque mutuka ne yebe ba atuti biso évêque mukuna PCR eye et constaté que mutuka ya mukuna eza na tort ba moni que mutuka ya pasteur mukuna ndeza na tort elongwe na ngambo ye na ngambo boy akimi mituka ye ko tutangai mais PCR à reconnaître que évêque aza na faute évêque ye moko pe andimi azwanga en charge mais évêque abaluki na ye évêque PCR lobi na benga ye évêque abi akena ba démarche na ye mususu tilelo évêque alesi PCR et remettre évêque mukuna voiture na ye yange tikali évêque mukuna abebiselinga mutuka pour ye aza mutu ayebani mboka mobimba nazo respecter tant aza papa bandeko ngana na problème na bongisa susu mutuka na ngai pe ayebi que toza na problème évêque mukuna asundoli alesi PCR elobiote évêque déjà yo kaka landela kapo mutuka évêque est cher koleka yo eza ba nouveau modèle ya ye pesi choc makasi kutu koleka ya bino mo pe so charge na bino moko est-ce que mboko to tambola boy bandeko Congo oyo yo papa Faci mibeko ezate soki ngai na tutaki évêque na zaki na faute na ndimite évêque mukuna otika ngai bandeko na ngai na yoki passe évêque mukuna pasi bazobenga etoza na ba cooks na te ba démarche naza na makambo na ngai ko sala nini boy mais yaka évêque bongiselanga mutuka na ngai papa mutuka ezosunga na matanga ezosunga na makambo ebele soki ngai na tutaki yo évêque na ndimite ongoy ko tika ngai papa yo moko reconnaître olobi boya na bureau boya to solo la to bongisa na bongisela bino mutuka les PCR balobino mutuka boy na boy aussi au changer et c'est le côté na kobongisa mutuka na ngai nzamba osunga ngai mutuka ne kobonga avant matanga ya lami bima mais nazo regretter mokonzi mboka so to kutambola ka boy bandeko nazo regretter soki mboka na biso eza na loi te eza ka boy ya kitoko te esenga na kosamba na évêque mokuna na kokate parce que yaza déjà likolo na ngai asa pe papa azana ba droit belé o mboka ezo reconnaître mais ngai msusu ba reconnaître ngai te ngape na sa comédien nazo bunda na ndenge na ngai mais tout tambolaka bien mboka na biso awa wa respect zati na batu si bazo tambola cortège ba soda mukuna balingi ba menacer nzambe mboko oyo so to tambolaka ba soda na biso so bozana complexe nzamba opinier bino et c'est le côté na koloba mabete pa papa na évêque mukuna les accidents bango de ba provoquer yango ba provoquer accident ba kimi balongi ba pou mais ngana kumisika nzambe po to si chokité mutakufite na ibisika nzambe merci mais satana o échoué satana ozana place te na kana biso et c'est le côté matonje songe pa nzambe corps à l'ami to solo ba soki semaine ebimi le to samedi soki semaine wana to banda to lukato bimisa corps ebima mais nzambe kazali après yango nde na kozongela ba activité na ngai nyonso na ebite mokonzi na biso ya mboka. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, on est là comme d'habitude. Je crois que nous venons tous de suivre cette petite vidéo, cette petite, moi je peux dire ça, je peux appeler ça annonce, ok? Mais avant de commencer, je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ok, avant qu'on puisse plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. La grande famille des MK Mbelou TV officiel. Si vous êtes nouveau, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner
Abonnez-vous massivement, aimez, likez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir, la famille. Je suis là pour nous juste information à propos de Konabiso Rosine Muchopi. Nous savons que la personne que vous voyez là à mes côtés, c'est une actrice. Hein, c'est une actrice congolaise. Elle a théâtre, elle fait des théâtres, mais elle avait perdu sa sœur. Ouais, elle a perdu sa sœur. Corps ezana na morgue. Corps ezana na morgue. Bazana nuko lukaka ndenge zalaka biso ba africain. Que ma famille faut vanda, faut basangana, ba qu'est-ce qu'il faut faire. Donc famille ezana nous vraiment na obabengaka ba réunion familiale pour que ba ndenge nini déroulement ya matanga ekoleka. Je crois que tout Kolanda Ndekonabiso Rosine Muchopi a mis coupé sa explication. Il y a likambo oyo et libango lelo le 28 avril 2024. La famille ezope sa pasi ya komona makambo oyo elekana kana mboka na biso oyo tozali Congo. Naebiti moko esala na pasi. Nazo sala analyse ou avec beaucoup de larmes aux yeux. Toyebi ke toyo karaba masolo ya bandeko na biso o bazaza na bamboka bapaya. Toyo kakaba information, toyo kakaba nouvelle, toyo kakaba masolo atana ntokenda bamboka ngote. Na yoka lisolo moko ndeko moko ya chroniqueur ye mutuka eniataka ye en Afrique du Sud. Mutuka ka ya pambe eniataka mais tellement yende kwa na zalaki na raison. Mutuka wana ndezaki na tort parce que ezalaki tant o ezaki et pesaki robot que tu babenga ngusu nini feu rouge voilà ezalaki feu rouge ezalaki air ya ba passager faut baleka na bakatisa mais mutuka wana e bande ko rouler tellement rapide tellement rapide et sali que et tout akandeko wana nzoka mo choc moko na lokolo. En tout cas, dédommage ndeko wana en Afrique du Sud. Dédommage ndeko wana pourquoi parce que ça a faute ya mutuka. Si réellement si évêque mukuna mutuka na ele rituti Muchopi ye moko andimaki etant que moi na nzambe etant que papa ya bana ebele ngala linga na invité so botali na bébé na bino ya botami sika soki botali bo mona penza na linga kokota ba makamba ba sala nzambe mingi te parce que relation ya mutu na nzambe to ebité atako o batu bakoki koloba parce que na ebike biso surtout nous les Congolais to loba kaka mais na yo ki pasi komona ndeko na biso Muchopi alobini ni que pasteur mukuna évêque mukuna andimaki liboso avant ba PCR ce qui PCR wana baya mettons ba ye bango tellement congolais biso ba congolais toza ba complexé tant ba moni évêque mukuna ce qui ba lobaki nini et ce qui ba lobaki nini parce que tellement nous savons tous que l'évêque est influent hein? Wana on peut pas tokoki ko nier ngote tokoki ko wanga na ngote évêque aza penza influent. Et komi wana évêque abaluki nae atalisi na mandoki côté mususu au moment où ndeko na biso Muchopi alobi yango bien mutuka wana eza ko aider bango to biso nyonso tuso boza na matanga ba démarche ezalaka kili kende boezonga bokende ko luka katafalk bokende ko luka ba fanfare bokende ko luka libulu o bos luka ba croix bozonga boy eza na ba démarche o esengaka kosala ye tonke yaya ya famille azalaki na mutuka wana bande ko aider et puis ba dépenser mbongo ebele mais évêque mukuna a changé na makanisi. Muchopi azana raison mon côté azana intérêt mon côté ya koya kokosela évêque mukuna makambo ayaka devant télé boya ya koloba oazoloba o lelo pour que mokili mobimbe yoka po batumsusu na tangi na ba commentaire batumsusu bazoloba kende ko funda commanda Blaise soki nanya ko aider Congo na biso oyo nzambe na ngai mboka mobimbe kuma ba licencier bazana me bazozwa misala te pour nini bazana ba parapluie te ba parasoleil ezaki ba docteur bazana mboka na biso wana me eloko malonge zati
bamsusu balobi ozoya koyebisa papa faci faca sani na ndeni eza mboka na ye nde azokumba nguti faci nde aza sofele na RDC yango ayekolela epai na ye parce que aza sans voix aza sans voix. Moi, je trouve que deux fois, tant que tu as kaso mutaye neti na likambo parce que elle s'est peut-être dit que non, na komi na suka que dois-je faire tika lem su mutumsu kanda na eto passe na po et diminuer. Mutumsu aza kanda mutumsu po kanda na e diminuer au sa ni na bitika na s'exprimer. Pour passion na za nango peut-être ekoki kosila. Yango to moni ndeko na biso Muchopi aye devant biso bandeko na ye parce que a considérera biso le quoi bandeko na ye biso batoto landaka bango parce que basepelisa biso penza basala musala na bango kitoko batombola pe bendele ya mboka. Ils ont quand même droit. Ils ont quand même droit. Ils ont un autre bango nyonso ba artiste na biso nyonso baza quand même na droit. Ils étaient le quoi avec Mutuka avec Mukuna aza avec Mukuna nenga zawana ali yende fois à la privilégier à tazana tort. Ils a bongoté à tazana tort à cause à la privilégier té. Justice ya mboka na biso ko bonga mukolo nini. Justice ya mboka na biso Congo eko bonga mukolo nini ngana zotu na likambo wana. Totala ki en États-Unis mwana moko ba parents babimaki batiki mwana 5 ans na leki na ba parents babimi ba ke kosomba ka biloko ndenge za ba ke shopping mbango babi batika bana ba koya kozonga bakei boye kozonga bazozonga bakuti ndako zobimisa solo ndeti bazotumba ngulu na kapela bake na cuisine boye bake kuta mwana oya bebe na kati ya fu oya 5 ans na tie na kati ya fu mwana yanduki nianguki. Moi, on a 5 ans aujourd'hui où je vous parle, à la prison. Batali âge à moi, parce que la loi, c'est la loi. Mais comment on a mboka na biso ndenge za ko se dérouler makambo o eza ko se passer dans mon pays, deux fois je me dis Seigneur, eza ka passer. Eza vraiment passer pour na mboka na biso Congo RDC. Mais mocho pinde konanga moi si conseil nga na ko pesa na bi ke vidéo o ekomela yo. Conseil na kopesa o justice ya malamu ezaka nzambe nzambe kandi azaka na justice ya malamu la justice de Dieu yana la justice balobaka la justice ou la justice nyonso mibale bobongisa la justice de Dieu yana ma chérie tselike no panzambe funda évêque panzambe. Parce que so boke na bino boke na grande instance kuna na Congo kuna na Gombe boke nde boy tellement que yaza na moi chweke yo za na ngote po ke kopesa ma ato za na mbongo mo préféré mbongo ano bongo sata mutuka na o soutenir famille na oke ko perdre on ko futa oza na raison soko za na raison ndenge mokolobi ko za na raison funda e panzambe. Tabobi yebiso to fanda botobi nzamba tika astika ko sala ba miracle nzamba sala raté. Non. Dieu existe. D'une façon ou d'une autre nzambe a ko justifier yo soki oza na raison. Buka ma bolongono na ona se yebisa nzambe a ko plaider pour na biso. D'ailleurs moi je me dis on a un avocat qui intercède pour nous près de Jésus. On a un avocat qui intercède pour nous près de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Muchopi buka mabolongono na ona se. Yebisa nzambe akota likamna atala likamna aux solutions d'une manière ou d'une autre. Donc c'était un peu ça la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Non lo bananga mingite parce que mboka na biso des fois je me dis Seigneur tout ça a koboni. Bon, je dois vous laisser. C'est incroyable de voir à quel point notre communauté s'agrandit. Et cela ne serait pas possible sans vous. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenus passionnants et divertissants. Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons des surprises et du contenu excitant à venir. Alors restez branchés, la grande famille. Restez connectés.
N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Et si vous avez des suggestions ou des idées pour de futurs contenus, partagez-les dans le commentaire ci-dessous. Votre voix compte et nous sommes toujours ouverts à vos idées. Encore une fois de plus, merci du fond du cœur pour votre soutien. Bisous, bisous, bye.